Kabundji aime l'argent. Après Kabundji okei, osala lisusu na katueur Sambu Baba Aka. Ok, nandako ya Baba Aka, ok kozwa bakisi ya Baba Aka. Parce que toi tu ne fais rien pour rien. Yo Kabundji alesa. Au côté la paix, les Kinangaï, Jésus le roc. Kabundji yo telemelaka muluba moko kuna na komina Kishasa ke amelaka retrovirote pona sida okopiki saye. Tokenda yo ye nangai na ndako na yo zalaka pembeni ya fleuve na Kinkole. Na pesi devoir na ba diminution Kabundji alesa po boye bakazana. Bozana papa moko za kuna koka ba pesa imutuka ba balelie mwasi na Kabundji balobi aboti mwana. Boke de wana bosala ADN ya koka wana na mwana. Et puis botu na médecin soki façon koka oyo azali pa Kabundji akoko sala acte sexuel pour abotisa mwasi. Po biso toyebi role ya koka wana. Les gardiens du temple. Merci. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Ndeko papa pe ndeko mama. Yo ozo vanda na Royaume-Uni. To oza na ndeko na yo aza na Londres. Yebisa ye libela. Agence de frais yango yo esi eye. Agence ya ba professionnel avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Aux en nord et Angleterre, benga biso na 074 74 80 10 87. Yo zami na sud et Angleterre, benga na 074 66 70 70 40. Van ezoya tina ndaku pona kotika pe kozwa koli na yo. Olingi yo tinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, pe biloko nyonso ya ndaku. Pas de problème. Cafrex otindi miliki na yo ekomi pe bandeko na yo bameli. Agence Cafrex ezali pona kosunga moto nyonso. Kota na site web na biso www.cafrex.com pona ozwa ba information nyonso etali ba frais. Vraiment Cafrex, c'est au-delà de l'excellence. Merci Minibo, utaki kosala fête ya Pâques. Fête ya Pâques, c'est-à-dire la résurrection du Christ. Christ est ressuscité. Donc, tant qu'on a ressuscité, c'est-à-dire, à Mimaki d'abord, Mikumba Batutu, qui est dans les séjours de mort, et puis Dieu l'a ressuscité pour être un homme nouveau. Et puis déjà, à partir de Wana, vous allez vous rappeler l'histoire d'Engeza relatée dans la Bible, que il n'était plus encore physique comme ça, Moutoua Simbaye, na physique, et ainsi de suite. Et ça, Babylone, on va analyser plus tard, pour te besoin d'Engeni. Ce qui a à retenir, parfois, quand on a une analyse sur la Bible, nous avons des fois, il y a aucune analyse dans la vie, aucun souci, c'est tout, il mène la vie comme ça. Et puis, Nazo Bunda, pour que je puisse croiser le professeur Yawidi, après ça, quand on a livré Naye, où il s'allait procès à la société, franchement, il m'avait autorisé de l'exploiter, mais j'aimerais plutôt exploiter une mission. Il est professeur à l'IPEN, il va se rappeler, il m'avait remis son livre na Bandalungwa. Merci beaucoup, professeur. Je veux passer vous chercher afin que nous ayons un programme, il y a pour ça la émission, parce que au fond, le Congolais a un problème. Même, j'insiste, si on est Congolais, on analyse la Bible, c'est fini. Les Blancs avaient compris ça. Il avait compris ça. N'étant au monde ici, mentalité on a beaucoup na yango, beaucoup na ba église, na église qu'on a beaucoup sakarana bino. Parce que même des pasteurs comprennent que vous, ce que vous aimez, c'est ça. Vous ne raisonnez jamais, vous n'analysez jamais, et vous dites, quand quelqu'un vous fait une analyse sur la Bible, vous commencez à dire, bon, ça la philosophie wana. Vous ne définissez même pas ce que signifie la philosophie. Dans la théologie, la philosophie est un cours à haute pondération. Parce qu'ils savent que Nzambe azalaka place mon côté azo écrit comme ça, écrit comme ça. La Bible n'est pas une dictée. Ce sont des hommes.
qui ont écrit des faits réels qui se sont passés. Ce sont des hommes qui ont imaginé aussi des scènes, ils ont mis là-dedans. Ce sont des hommes qui ont été traversés par une pensée, ont écrit. Par exemple, écrire sur Yoshua, qu'on appelle Jésus, et ça, baoyo bazaraki na yeboye bakomaki. Et ça, bamusu lokola balik bayokaki lisolo bakomaki. Et ça, bamusu, par exemple, Moïse, il a rêvé quelque chose, il a écrit, mais dans les rêves, il n'y a pas de témoin. C'est ainsi que Moni Akomaki, Genèse, Boanaboye. En fait, il faut arriver à analyser. C'est très important. On a acte des apôtres que les Béréens, ils faisaient des recherches, ils vérifiaient. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons deux secrets. Secret à Liboso, et ça sur Kabundu Alessa, Oyo Asakari, le chef de l'État. Secret à Mibale, vous avez sur le président Fachi Yemoko. Deux, les lots deux, et Sili. N'a pas eu de problème. Kabundu Alessa, Ayebingai, Ngapena Ebiye. Bino Bandiminaye, Bofinga après émission, Nayebi ba Congolais Negetozali, surtout nous. Tolingaka, Kopler na Lokuta. Et chez les chrétiens, quand le pasteur Bangonde est honnête, pasteur Moussou soit honnêteté. Chez les chrétiens, et pas la Bangonde Njambaya Kofanda, à Sorena Bango, accueilli. Chez les chrétiens, c'est l'église la plus divisée et subdivisée. Pourquoi? Beaucoup de charlatans, Bakoti Nakati. Kabundu Alessa Nalanda qui n'est pas professionnel. D'abord, un Zaya Lukuta, au Kosi, Naibio bien. Yabi Balé Tango ajouté que ce n'est pas pour les $100, c'est là que tu m'as énervé. Les qui n'ont Naibio bien, tu venais chez moi, tu t'asseyais dans mes chaises, chez moi, à la maison, me suppliant, na sala tu oyeba na Kishasa. Et ngaïnde na sala qui vidéo, oyeleka qui na Op TV pendant 4 mois. Nakati, nous expliqué que Kabundu Alessa, c'est vrai, il fait des miracles. Tala nenga délivra qui zarkom pelembe. Il faut bali balelo nenga kopwana zaraki. Kabundu Alessa, tu aimes beaucoup l'argent. Ba tactique yo salaka na église, na ebiango pion. Osakana na esprit abandimina yo. En faisant quoi? Ozi mutu moko boye na pesi $1000 bato baganga kutu passer na peso a pesaka. Le noir est faible. Le noir est faible. Osala ka ba sensation wana sima ozwaka mongo ya bafidele bele makasi. On a pesi mutu tel jeep yo sio somba jeep ya sika na sachet pesi mutu. Jamais Kabunji je te connais. Ce que tu as voulu faire du président de la République, Néo Yosala ba chef féminin au comment na bango kuna na église na yo. Parce que ba yebi yo bien te. Kabunja bandaka na muntu. Ala kisi ke nenga ligi nzambe. Au même moment, aliaka mutu na mbongo. Et l'homme affaibli, il croit que c'est un serviteur de Dieu qui est venu pour la délivrance et pour telle chose. N'a expliqué bien peu de délivrance. L'église a réveillé les gens. Kabunji. Tant qu'on a nazwaka yo po sambela na beau frère nangai. Directement sur les 150 $300. Rappelle-toi. Parce que toi tu ne fais rien pour rien. On t'avait donné $300. Suite na ebiango. D'abord mina ndam. Kabundu Alessa, tu t'intéresses seulement à bateau ambongo na bateau minene. Bandimina yo so boa mayel bo observer pasteur Nabino. Olingi bateau alokumu makasi bazala pembeni na yo, olingi bateau ambongo bazala pembeni na yo. C'est comme ça que Ozoaka Peter Kan Kamunga ou apprivoiser mwana wana dépenser mbongo ebele po na yo, ti akangi boutique ne ezalaki na Casiope. Atikani na moko a 7e na ebite soki ezalaka.
Je connais Kabunjalesa, comment tu fais les jeux. Kabunjalesa, boyo kana Zarko Mbelembeke, o sala que ozo délivrer yé, o sombele ndaku, et puis na moto. De temps où ça spectacle dans Nakasai, au Zubabilo Kouana qui ont délivré, Zarko qui ont fait dans l'église, il y a que, bon, Sambela, on a délivré. Il attendait moto et il attendait la maison. Au bimisi $1000 au PC, au bimbo, Moussousou Togosala Yango, Boyenaboye, Kabundi, à partir de l'eau Kobosala Kina Zarko, au Zouambongo et Belé. Après Kabundi, ok. Au sala le sous na kacheur Shambu Ibaba Haka. Ntango zaki na prison. Ndima kena zwa biloko na yo. Nabi miso na boloko. Parce que tu avais des relations. Baba Haka ndega zalaki na kati. Ok, nandaku ya Baba Haka. Ok, kozwa bakisi ya Baba Haka. De toutes les façons, oza musonge, hein? Oza musonge, j'insiste. Ah, basonge bazo souffrir na kabinda. Et loko moko te ozo sala. On a qui puissance oyo za na mwa nzambe te. Kabinde souffrir le kiti e nyokwami. Kabundi oza ya kuna, oza musonge, wala kisa loko te. Shambu Ibaba Haka bimi boyokani bien te, aye pa na yo a récupérer kisi na nyonso oyo bombaki. Otumbaki yango te. Soki olingi la kisa ndeko tumba kisi ya Zarko Mbelembeke otumba kite. Je sais. Olongwe na Mbushiba yoye Kinshasa. Tu es venu me rencontrer. Na salle liyo image ya liboso. Intitulé na wezalaki Bankumba Bambu di Bana. C'est-à-dire bato babotaka te balokoti bana. Osala coopération no fandi batielo bana pembeni ebele. Na yebi comment ba transmettre ka bana. Na naturel ya nzambe te na mususu na yebi yango. Tango sali yango Kabundi na ba image na salela kiyo. Na Kei Lubumbashi, j'étais à l'hôtel Jolieti. C'est mon jeune frère et mon autre député. Zarko Mbelembeke kotalanga na salaki émission na ye. Et puis alobi vieux Kabundi makamwa salinga yo toyokanaki. Nga nazokende Kinshasa na bebisango. Na yebisi Zarko tika ko bebisa te. Lokola na yebi likambo yo na kokende kosola na Kabundi. Na zui avion nazokende na Kinshasa na yebi cho Kabundi futa mbongo ya Zarko Mbelembeke. Pamba te boko bebana. Et puis futa pe ya ngai ponga pe na kobebisa. Ndetango yebisaka Peter Kan Kamunga afuta ngai. Naza na costume oyo pe abimisaka apesi ngai gesta chez moi. Kabundi alesa Zarko Mbelembeke mati avion aye na Kinshasa. Na bandala. Na sololi na Zarko. Na bizarko. Kobebisa na note. Et si kazole là, c'est l'église wana. Parce que l'église a réveillé belé, c'est aventure. Kobebe sana note. Na ye na yebiso Kabundi bongi sana Zarko ye. Zarko ye o bongi so pesi mbongo et puis on manipulé ye lisusu muke. Asali pe témoignage mususu ya lokuta kaka l'église na yo tango zaki kota kalamu. Po ba yeba ke ya solo délivraka ye. Faux, o futaka ye mbongo. Zarko va kenda ye to monani na bimbo lokola futa ki yanga pesa futi to tika ye tranquille za makamna ye. Parce que ba noir congolais mawamengi si vous souffrez ezali ka mwanzambe te. Batuni no bo réfléchir akate. Beaucoup mitu na te que passer na biso batuni no yo ye azana bango tout le temps. Kabundi ale s'aventure no suka kiwana te ukende ki o sa l'aventure pas edingwe. Edingwa réclamaka yo. Oui bien ngo. Tu es allé au sa la même aventure. Yo na signalé batu pasteur na bino alukaka batu ya mbongo, batu lokumu
Pour ça, la marketing, allez, bon. C'est comme ça. Yo kabunja lesa. Au côté de la paix, les kinangaï, Jésus le roc. Yo le karabatu ambongo. Pour la $100. Oui, yo c'est ça. $100. Bande konangaï. L'église réveille, aventure, c'est belle. Boka moitié qui a salaki miracle. Naïbi Sakabino. Bo beta na Google. Boutique du grand maître Salomon. Bon, quand vous allez trouver tout ça. Micro et puissance, ezali. Montre et puissance, ezali. Gourmet et puissance, ezali. Babari et puissance, bachaku tu crois, pour dire pastoral. Ba combien ngopé, ba puissance magique, tu peux ça, ba pasteur, ba salam miracle, ezali. Beaucoup de gens qui ont un pasteur qui a un kit spécial. Il y a un kit spécial. Il y a un kit spécial. Il y a un kit spécial. Comme la Bible décrit, Jésus-Christ est assis dans la chaise de roi. Bango bazaba roi. De faux prophètes que Jésus a le baka bango. Bon, il était à comment que la Bible dit. Ce qui le bon qu'on a mobile et ça les locaux il y a gauche et yébate. Mais kabundi ce qui a payé c'est comment bon la télévision va tourner la pension yo à ça le spectacle. Sima après 6 000 beaucoup de c'est 100 000. Dinkenka kabundi. Bozo kamande ni bota la vie bozo qui s'amaye le sima beaucoup mona que l'église non soit réveillée ça la succès à ma casse et ça la rapport nini ba ça la ba miracle moko boye salemi nombre déterminé quand bazo ka puissance wana occulte ba pessier ceux qui livrent bible magique ezali ba mouchoir magique ezali ba essu magique ezali ba micro magique ezali okomona passer la zana mouchoir moko ça ya ye moko kangia mona micro boye tu ne peux pas prendre ça. A cause la miracle nombre moko esili. Balinga ki bazwa puissance ya kacheri ya Bakongo comme on est Jackie. Vous ça ne vous dit toujours rien. Vous êtes quel peuple vous? Parce que nous avons ça quand makabuka owana. Ça vous dit amemaka ba wera na église na ye, amemi ba ça il a menti que na regrettaka ça mon ami. Tant au salaire, monsieur Lobi, mon salaire a prié dans la prison, pourquoi tu as menti? Et c'est là que tu as dit, Batuba longa et tumba ya sai sai, et zalaki, avocat na ye, maître Tony. Et zalaki, lemba Molière, à ganga qui m'a cassé la télévision, influencer décision de justice. Ne c'est long. Papa, fiston, pour aller Kabunja manipuler qui au comme le oh à celle la prière Kabunja luka kabilo bandenge wana kwa yeba na makasi. Yo bima kite pour Kabunja sambela kite pardon. Fiston, non mon fils, pas ça. Tant on a eu quelqu'un aux autres pourquoi bon je comprends. Mais yo on a dit ça qui est que ah n'a rien. Au bimi $600 dans l'église là au péché. Spectacle dans les langues fort hein. Parce que les artistes mingi bakenda kuna yazo pesa bango. Asala farce afandisa wera na mabolongo otochele maboko échangeani na wera. De la farce. Kabunje mais la gloire et l'argent. Fiston il faut le merci na lemba Molière TV. Le merci na ba avocat nde babundaki kabunjite. Kabunjite faux. Bota la kate pourquoi?